Bandeko balandi ya yoka ni télévision to pesi binombo te mingi boyebi que lisolo na biso na bino ezalaka lisolo ya esengo soki to yeli so liboso na bino c'est parce que to préféré to mebela bino ba nouvelle ya bien ba sango ya bien surtout mingi mingi oyo memara biso na lola yango nde sangisaka biso na bino na ngonga oyo tozali lelo na kati ya église moko ya ba église ya kati ya ville ya Kinshasa na moko serviteur de Dieu moko peut-être na chaîne na biso na bomesani koyoka ete boyoka ye lelo je suis sûr que botika la libela ko luka kolanda kaye de temps en temps parce que maloba ko bimisa ils allaient vraiment écouter pas nzambe pe discernement même na biso lelo par rapport à sujet to ça lelo et ko sepelisa bino mais na ko zabino tant mingi te na kotika ye moko se présenter et puis si manango to kota na thème na biso o ezali ya lelo qui t'a établi juge. Nabi que cette question, batebele bazomi tout na pona nini ezala kita établi juge, mais beaucoup comprendre au fur et à mesure que tu ko avancer na kati ya thème na biso na keko pesa mbote na moko ya serviteur de Dieu to yambilelo. Bonjour papa. Bonjour maman. So ko se présenter libosa bana nzambe nyonso ya yoka ni télévision ba mesani ko yoka yote le londe mkola liboso baningi ba yoka yo. Comme on a pasteur Gédéon Ngongo, nous a pasteur na église Mera, mission évangélique, les rassemblements des aiglons. Donc on s'appelle ko ndenge bobeng singa la mission na bino quoi. D'accord, lelo papa to e vers yo. To yebi ke na ba etando mosusu to yambaki yo opesi biso ba réponse à malamu mingi na makambo ebele et suscita kutu ba appel ebele parce que ça là ba direct. Lelo to ko yamba pour na sujet moko kita établi juge. D'abord, on a verset où on a introduire nini. D'abord, qui a établi juge. Le bas na contexte nini, mais pour nini. Non, mais moto yo aloba yango azalaka nanu na intention ya malamu te. Wana dans na ndenge ya sens ya elobeli parce que mon Égypte tango Moïse nzamba zobenga ye na ko salela o ezai kati na ye alingaki kozala sauveur ya Israël. L'action na ezaki mal comprise na batunaye moko yangwana moko na bango ya ka ko reprocher bongo pour le baké na yangwa chakio mosambisi na biso ezaki pona ko défier pona ko longola moi zelo azaki nango mais ezaki nango pe bien parce que il fallait que Moïse soit temps à confirmer appel wana zaki nango fallait batwa ye babina ke nzamba bengaki pona tango wana so landeli bi omona nanu buisson ardent akutana kinango te donc akoma ki bien avant abanda ko exercer juge qui juge maintenant no benga makité donc c'est aussi une occasion ko lobaki na basala nzambe belé okoza na appel les akati na yo santarango monango mais so lingo banda ko exercer faut la appel wana ezala confirmer vocation comme clair nzamba établir yo et batuba ba yo bongo vocation ezala claire et tout ça là établi et tout ça là et ça la marandinga nini pour mutazala parce que nga pe na ko la mukana tongo na biki nzamba benginga et que na ko ma pasteur na bandi pe église na batu pe bazapé parce que bazanga pe karaté mais quel est le signe qui accompagne pour dire que oui maintenant là c'est bon Dieu m'a appelé na ko pesa ba signe teze belé mais na ko kanisa lisolo ya Jérémie na moni Jérémie asi akoli asi akomi prophète mais nzamba azo rappeler que na benga au depuis le bon maman bonde na kati le bon maman Jérémie azo prophétiser té donc ça ndoté ya ba bébé mususu bazana non mais ti akoli azo prophétiser na noté mais appel les alaki nzamba si a benga ye mais zarana temps ya appel na temps accomplissement tango faut kota siko officiellement donc il y a des gens qui sont aujourd'hui païens mais tant surtout lobby na 2020 comme pasteur azo appel et zalate ke bandi erwana eza déjà katinaye donc il faut batuba respecter kata nzambe cause la temps nzambe a confirmer appel na yo tu peux exercer et belé ba ya avant mingi et belé ba ya avant d'ailleurs tu as des questions on a posé siko avec tout le vent qu'on voit aujourd'hui à pasteur Tongo midi pourquoi un frère qui était à l'église pour la sanctionner na eloko mo bo salaki lobi bo moni a cheli baya yé pas commis mbanda ya pasteur na peut-être kaka na même avenue bien avenue ya sima est-ce que ça précipitation ya ba appel tes années tout désordre côté na milieu na bino beaucoup de précipitation na ba objectif na ba ambition ntomtazo ba ambition azo la osala ezana ba ozolo ba wana tomboki pasteur na ya sali pe église na ye il faut tala osala ngo pona souci ya ba âme to osala ngo pona calcul mo boy ebele to yebi habité na moneti pasteur olia mingi ya nga pe na ina sailo na nga pona kelia je connais beaucoup comme ça oyo soki
eza ki pona ba ambition na ta ko ça peut glisser. Donc eza nango ba précipitation, eza pe na ba tout mozo ba s'improviser alors que na mamanza ba s'improviser raté. Ngalo pe so exemple nga na matati na bangomba. Na kesambela muko ba ebisanga ke na oza pasteur. Ngai na bilo kwa nzamba mona na raté. Na kenda na ngomba ya mangengenge. Bato akazi na osambela osenga nzamba pambola ngame na kelo bana binzambe so yoka nga. Na yeko répondre ke ngai na kokoma nyonso sauf pasteur. Sauf que oza pasteur l'église. Donc nous sommes à raison koya nzambe pour tchaikatinanga dona welela ngote. Mais combien de personnes a bien ça là on peut gagner quelque chose. Or c'est pas ça. Et ça précipitation, et ça là on va aventure. Beaucoup de gens baillent na par aventure par COP. Le ministère a COP est comme belé malheureusement. Le ministère a COP est comme belé mais le bi ezan koya nzambe o boya mais nzambe le bi o zala wana. Ils appellent naé tango chakanga eloko wana kati nanga asenga ka autorisation nanga te yango na tango azali na besoin nango yango alobaki sala nganza mabenga nga na menace abisoko boyi ko salelanga vie na opposera na ba complication la vie donc ngai na répondaka parce que menaçanga abinanga binaki na dépend nanga mon côté j'aimerais que muto ayebi ke nzamba bengi azela nzamba confirmer ka benga ki il faut que ça soit Dieu seul qui confirme qu'il t'a choisi et t'a envoyé pour nous ça musala wana. Lelo na baye na précipitation na est-ce que ça na signe royeba ke wa na précipitation ton na nekokite na oya za ya nzambe au mona il y a des différences entre vision et visée. Bato belé l'église et belé ba ministère belé au mona lelo na Congo même partout dans le monde ils ont ba visée ça ba ambition personnelle au mutako copier on na makambo amoni ya linga sa lokola bato mais vision ezali communication à penser en Nzambe à pesi pa pesi muto sa mission wana o remarquer ka ke o eza Nzambe eza mutu donc mon na comportement na lo lenga mambo baza pe na bandimi c'est ça le problème baza pe na bandimi pe o bazo croire pe baza pe assidu na musala wana ba yaka ba sala musala siko ba ama wana oza perdu to eza Nzamba ko sauver ba on a repêché ba. Ah, mais na habité ceux qui ont côté na école moko eza école à Lokuta na EPSP ba ebi ngote diplôme ni ozo kuna diplôme ozo eza diplôme reconnu te donc ceux qui nzambe te muta établi ministère wana yo ke kuna ozelo ni malonga parce que tout ce qui s'est fait là-bas tout ce qui s'est dit là-bas ezali o nzamba olobate alors tina nini okende siko yo eza nzambe te donc je pense que ba vie ya bandimi wana malheureusement eza en danger. Je ne vois pas Dieu comprendre, mais Nangolo Nzambe, bao baozwa grâce, au moins Nzamba fini ko longole kuna. Nzamba longole ka kuna Nzamba diriger. Ngana yebi bato baya église à lobi, na ye parce que na lala ki na butu, Nzamba yebsinga kende église mera. Akei, ngai mutuka liboso na tamboli na yango, mutapesa nga na senga été, alali na butu amoni mwasi moko akoti comme un ange, alobi na ye sala yango pona mera. Pour un pasteur je dois tout nier merezani na binga naza ange ya mera na tindio kende kuna et puis aya to sambela pepo na ye le laza autorité munene na mboka et tombaki a pic et le voiture ya ki pena tango esengelaki ya ki na tango nango c'est pour vous dire que ce qui nzambe nda confirmer loko nzamba capable otinda mutu na adresse o ya yebi a pesa vision sozo sambela yeba ki église naza est-ce que nzambe mtatindanga est-ce que ça si que senge naza c'est très important. Dieu précise, à mettre à battant dans les circonstances. Dans les circonstances, on voit aussi les lieux. Il y a le milieu, il y a les environnements. Il dit à Moïse, l'ongola sandal pour siko yo telemi et sika mosanto. Quand Dieu précise, habille siko telemi. Donc en dehors de sika Moïse, zaki côté monsieur zaki nangote. Ezai mosanto te. Il y a des églises où là où est vrai, ils appellent sika nzambali. Et sika mosanto anete. C'est autre chose. Merci beaucoup vraiment mingi nzamba lobela biso pona esika wapi tozali ko simba sakondima na biso topé foi na biso ekola mingi il faut to landa maloba o ezali ya bonzambe mingi papa to wana tosan nelo toye kita établi juge to kota vraiment na kati ya ko décortiquer yango lelo entre pasteurs on voit des clashs entre pasteur oya de qui a lobby que des pasteurs Gédéon Azana Kisi, Asimbara Boye, Asalara Boye, et parmi les enfants de Dieu, Zobenda, Kobunga, passer côté de la Tabananza, Boye, Basute Bakene, Namoni Mutusalbi, Napenata, on a Talamamboine, le Bana, qui est église T, à Kenasuko Sambelate. Or que, ils ont bien
pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Et puis c'est là où Dieu déverse son esprit. Na bana o ba obunga wana. Situation wana isolée entre les pasteurs, c'est quoi exactement? Qui t'a établi juge, c'est ça. Base yangwana nani a commissaire mutango pasteur. Toujours souffrir na Kinshasa, on appelle tout le monde pasteur. Quand bien même on n'a même pas ba preuve ya kaza pasteur. Ba te belé to kobeta to ça débat sur makam na bango te na ba comportement na bango te parce que bamsu ba païen oyo ba kotika nde na lobaki wana na ba mission na bango et puis alati na ye étiquette ya pastoral. So ozolo ba comportement ndengo wana est-ce que et outi na etinda nini oyo pasteur na pasteur esengeli babanda koswana na sur la voie publique bando swana na ba média bando swana na internet et outi wapi pona nini pona ba weli nini o ba ko sala entre bango mibale wapi verset biblique o elobi soza likambo mona muninga. Donc comprendre que ba mélange ya makasi na za souffrance ya kolobela le dossier boye pour ça trop sale. Mais en tout cas, n'indimité soyi tokoza honnête, photo longola comme benga mutu son pasteur. Voilà. Siko bon ndo pesa balongola ondingi nini parce que mutu ya la muki ya lobike makambo ya e benga melo toyeba ngote. Et ça spirituel, c'est quelque chose qui est spirituel, on ne sait pas gérer. Ngai na lobike nga na za pasteur, yo lo nga za pasteur te sur base de quoi? C'est que tu retombé kana na critique aux les sur internet pasteur ayi a lobby ye mutayebi on a pe kuna lobby ye mutayebi kuna pa na ende miracle les alaka moi mingi côté les alaka moke ama mirai ko benda na wana nyonso ezali fruit ya bato yo bonzambe zate parce que mutu ali na bonzambe akoki kozala na conflit na moninga na été un pasteur qui a oyaza fondé na lobala nzambe ako régler ba compte na moninga na été na sur la voie publique. Ça je trouve ça c'est vraiment normalité et je ne sais pas pourquoi ba salango pour comprendre que ba comportement wana et ndeka na lobaki na bandeli il faut ko pona kombo ngwa ki pasteur to benga nani voilà. Mais si certains disent que bazo loba bongo non pas parce que ba yini pasteur wana mais parce que bandimi bazo bunga ye en tant que pasteur à l'équipe on a loba bon parce que bandimi baza la verti pour ba kene sika ya ko bunga te pour bandimi mususu par ignorance azo kende kuna alingite amone bunga yango aleki na télévision a dénoncé ma benaye comme ça bandimi baza la paix avisé. Donc c'est-à-dire Mireille aza pasteur aza mabe selonga alopo bandima bunga te ba ke pa Mireille fona bandolo ba na TV ke Mireille aza mutu ya mabe mutu ba kisi mutu ya boye non pourquoi on mi pesa musala wana est-ce nzamba benga la ministère wana non nga na ote ya bampate o nzamba pesinga na moi bergerie na église corps du Christ eza na église locale esika kani nzamba pesio vision atindelo bato atindi ote ya bango so Mireille aza mabe ote ya mabe nga lokwa na za vrai non ça musala nga vrai na ngambo nga na zaleli nzambe ndi mta témoigner biso ba amwana baza ya nzambe mama Mireille na ocho ebisa yo bato bazo angolu ke nzamba yo longola esika mabe amemi esika malamu biso za ba pate bibwele oyo ye moko berger munene ayebi ko mema biso David alobi il me conduit vers pâturage donc nzambe nde mtu akonduisaka biso na vers pâturage biso moto mi pona kate esika to kokende donc toki ko sambela pona bango par exemple lina nazwa musala ya kobanda ko critiquer pasteur wana pona talisa bato ka mabe. Moi, je peux prier pour les âmes, pour dire Seigneur, même pour naïe mokopé, que ça me la pour naïe. Azape âme pour abika. Nako kepe ote yaye, nake mone kendeko, oza nanzela malamute. Je peux le faire. Est-ce que finga ye to ko lubana bato ama bende na gagner ni nda changer. Ye pa ozong selanga. Lelo na mona na TV limbisanga. Na mona pasteur moko aza ko finga Albert Kankenza, zo finga ba kombo ya bato na église. Est-ce que ça raison? Bato pe bazio ba récupérer ba tindi na ba réseaux sociaux ko finga na bango etongi nini quelque part il y a lobby qui a réglé ba compte parce que tant azala ki quelque part ba on peut basala ki mabe moko boy yango yetanga bimi ko lakisa bango que malgré mabe na bino ngayo na bimi na yeko zongisela bimi siko yebisanga Yesu ne kulusu aloba kelwa na nzambe na pikola ba seto na kita na beta bato ba bominga mais Yesu ne kulusu abi papa limbisa bango et Bible zo a moi la vengeance mutolo banga mabe na nga lobi mabe na nga après nga na ozongisa pwani nzambe moko aza témoin nzambe abinde ka bundela biso
Bon, sikoyo, au cas où ndenge otiko lobawana, mais apparemment tozo mo anetti keza na ngonde guerre ya ba pasteur ba moko. Guerre wana ezaka ya bandimi, ya ba am tozo welela, bo welela ka ba pasteur to ezalaka nini exactement parce que vraiment on a remarqué que entre les pasteurs il y a un ça ne va pas. Est-ce que non nous allons na nini ya ba pasteur ba otiko nommé pasteur Sonic Kafuta lokola président ya ba pasteur des églises de réveil yo za rappel inscrit kuna? Non, ngaza kuna te l'église de réveil na ozala kuna te. Eza bilo mo ya mabe. Eza bilo propriétaire. C'est bien de bosala qui vote, c'est pour voter. Nous sommes tous salon te. Ezali église de réveil au Congo, ezali plateforme mo boya batumo basala. Eza église de réveil au Congo te. Ensemble te ezo batini. Te eza bangonde ba pesa ka kombo wana mais biso to wana kati te. Kinshasa ezali dirigé par pasteur Sonic Kafuta. N'est-ce pas là quelque part désordre moko ezokota parce que bango balingi basala moi ordre na kati ya église de réveil parce que ça parti par là mon ça bimi benga pasteur ndongo utiko loba kotala nani komi benga pasteur mettons bino beaucoup yozo boya personnellement pour yom tozio na plateau kokota na association bon c'est que carrément ozo encourager des ordres wana na ndenge bazo bota matango midi poko na des ordres na kofinga na ezo tanga malelo et na permettre te olobake ngana oboya ana oboya teza question tuninga. Na uche que nazali église mère za refaire partie de l'église de réveil au Congo te toza na affiche d'adhésion na bango te et na ebipete comment esalama ke to banda sa okota kuna na ebite ko expliquer yo mais esalama ke to yo ka ke structure wana ezalaka mais na kotala ka structure ngonde tambolaka même lelo na monelo ko ko flatenga okota te parce que je ne vois pas leur autorité. Il faut ceux qui pensent à na appel ya osala pour na ordre l'église basala vraiment ordre pour toi on a besoin ordre neti lelo wapi église réveil zo se prononcer en quoi babuzo banyoso o salema aussi yo qui positionne nini église réveil au Congo ezui aussi yo ka sanction nini na ba bêtise zo salema. Alors quand les autorités organes suprêmes ou ya ko réglementer makambo ils silence ils complicité. Alors biso to kota pona nini. Donc tout ça pour telemela o ba osalate nous reconnaissons autorité pastorale il y a papa Sonic Kafuta, papa Kankenza et tout le monde wa papa wana mais tu comprendre de ceux qui ezara pour na kombo pour na l'état tout ezara pour basa na musala ya ko sunga église mais ba osala ngote franchement jusque là moi je n'ai pas de preuve ya musala penza impact ya église réveil au Congo. Mais ce qui lobi au moni que musala woni salami au adhérer. Non, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut, c'est la bongo. Et au quota, il n'y a pas de problème. Conseil ni noko pesana, ba ibazo gérer structure wana. Bah des ordres des belés, ils ont perdu sens, il y a existence, il y a plateforme wana, organisation en église réveil au Congo. En tout cas, pour moi c'est pas évident. Donc il faut ba naipte ba banda penza, ba bandelango, ba cha ordre parce que des ordres déjà. Imaginez-vous Niaou na bengi mutu nyau te nyau na ndako babi bapuku basakani mingi mais nyau koti bomona bapuku basakana kaka parce que nyau anaza nyau ni non c'est pas bien. OK, par rapport il y a tozonga par rapport il y a qui t'a établi juge lelo natuna ki tantôt kobundana wana entre le pasteur eza dû na kowelela ba am kowelela mbongo to kowelela ni. Bon na ngina lobelo moko boye ko sunga biso to ke mulai mingi te système to vivre lelo eza satana. Satan est à la base du phénomène où il y a un conflit entre pasteurs, tout ba dénonciation, ba publication, il y a pasteur Mokazandoki. Voici la liste des pasteurs magiciens. Voici la liste des pasteurs qui pident. Voici la liste des c'est le diable. Au remarquer zaka na bato akatite, na bato libanda, ba osala ngoto ebité. Na botu ne la biso bango question. Bato ba publier ka ba pasteur magicien. Ba pesa pe identité na bango to e ba pe bango. Na mona kana ba internet publication wabi pasteur tel azabo mais muto a publié en wana nani. Vous allez voir qu'il y a le diable à cette organisation moko lelo pour et faire tomber église na 2 Timothée chapitre 3 verset 1. So tangi romona. Bible zo bana tangu ya suka. Batu bakokoma bégoïste. Batu bakoma ba fanfan. Batu bakoma ba irréligieux. Batu bakoma ba blasphémateur. Donc il faut égliser comme en tango to kende ba blasphémateur babima na ba irréligieux babima. Or blasphémateur azanani. Blasphémateur za mutu azana respect ata moko te na makambo eza sacré. Na mambo eza ya bonzambe. Donc quand on publie des choses comme ça, objectif ezana noter que potolo ba ke mireille aza mutu ba kistonine. Eza ko décourager bana ya nzambe na monde.
au bazo croire l'évangile à Jésus-Christ parce que les dénonciations se font seulement par le pasteur. Pourquoi on ne publie pas les moalim le plus sorcier? Pourquoi on ne publie pas le prêtre le plus diabolique? Pourquoi les pasteurs? Donc, l'église y a réveil, mouvement pentecôtiste, Satan a attaqué. Donc, les chrétiens sont comprendre de thé. Ils comprennent que c'est un faux débat. Il y a le pasteur qui a ndoki, a féticheur, des objectifs. Objectif est là qui décourager les gens à croire dans Jésus-Christ. Parce que Bible est parmi vous, ils s'introduiront des faux prophètes. Quand Jésus dit qu'on s'introduire parmi vous, alors les vous là c'est qui? Vrai. Donc Jésus était en face des vrais serviteurs. Il dit attention, Nathan Wasuka va introduire faux na kati na bino. Mais comment va s'intéresser na ba faux? Mais les vrais sont là. Si vous êtes dans les vrais, pourquoi il faut qu'il y ait une polémique? Ah, ma église est sur la tinate. Pasteur blasphémateur babimi. Religieux babimi. Bazana égard monter na mamanzambe et l'objectif c'est ça. Pasteur, c'est un aventurier. Le cas batanga déjà aucun aventurier, yope koto aventurier. Et comment me objectif c'est le diable qui est à la base de tout ça. Moi je suis contre toutes ces publications. À côté là pasteur on a été que au ba publier za magicien. Vous reconnaître quand même que ba magicien peut bazana katina bino, ba pasteur, ba to ya mabepe bazali katina bino ba pasteur. Je n'ai pas de preuve mais Jésus-Christ a sialo ba ke ba ozala. Donc na ikamusanga te soki ba bi bazala. Bazali po yesu alobaki natango wana elo moto solo eno na libanda ya caméra que natango réseaux sociaux za quitté na ba TV za ke belete natango ba di na bala ba fo baza quitté dénonciation ce qu'on a za ko salon tozo ko tala ba église nani ayebi ta musu église yo bandaka liboso pasteur za ita musu moyibi mais le quoi réseaux sociaux za ite mo ba publier za te mais tala kondimano za bien à l'aise au sambelo sa type na que communion na ngana nzambe qu'on laisse les chrétiens tranquilles. Les chrétiens ont besoin de bango. On comprendre bien dénonciation wana ezo sunga etonga te mezo pantande tonga. Ezo bebisa évangile à Jésus-Christ yango ezo penguisa bato. Et souci à Satan, eza ko séduire pe ko penguisa. Pour même yo vani na ndako na yo pasteur na bino azali correct. Metant Hollande na TV bazo publier ba bêtise ya entre guillemets pasteur moko yo pour ba maman nzamba on sait que tina ngo ezate to vana biso na bandako. Et c'est le diable qui gagne. Et on doit interdire ces choses. Ba chrétien faut ba tika ko tia attention na makambwana. Na ipsa kiyo mukolo moko likamu yake. S'il fallait, il était possible que toi annuler tous les 9 dons. Totika ka moko. Totika don à discernement des esprits. Lélo, malheureusement, il y a des pasteurs qui nous enseignent beaucoup sur la prophétie, les visions, le miracle, l'interprétation des langues. Mais alors que dont il y a discernement des esprits, des locaux, n'a pas pasteur, n'a pas chrétien, faut pas zanango. Wana na osé l'internet, tu peux publier lenga na Kinshasa, faut passer à banane. Ngamo na oye babina na discernement que oh ta on a landie esprit zo sa katineza nzambete. Remarquez esprit à Python. Pierre bazotambola na ba disciple ba moni mwasi wana zo prophétiser lelo to benge maman prophétesse ba ebele na Kinshasa mais Pierre Atali c'était l'esprit de discernement des esprits et lobi na Pierre que non c'est un python molimo python za na kata le Pierre a bengani yango au nom de Jésus esprit bimi donc lelo soki to un esprit à discernement ce n'est pas à l'internet de nous informer et nani a vrai nani a faux d'ailleurs ba faux pe ebele mususu batanga ba magicien ba na ba to vrai ba comment ça tout le monde na monelo mo ebimi koloyo nde na boye ndeka boye boye lokwa bokutia wa ezaka na masina moi ba benganga magicien zate lelo so ikaka pa bomoni kaka ba jipe komia wa ba ministre comme sambela awa ba publienga donc publication est si valeur parce qu'on publie tout et les vrais les faux ba 5 batunyos donc ko pa mama souté ba ibisoza magicien ko yeba na souté ba ibisoza magicien alors tondi nzamba pambola te Dieu bénit le diable n'a rien même Satan ko répondre à l'émission ba ke na ne lokote tangela mutuni Satan comme ça riche. Azate papa, Azate. D'accord, pasteur Gédéon, il y a une question. Lelo pasteur Gédéon, to vandi nanda kumoro to moni pasteur Gédéon akutani na artiste moko songole to benga profane, ndenge to ebenga malaka. Okutani par exemple na fali poupa osali vidéo, fali poupa commission pasteur Gédéon check. Pasteur ozo tcheli biso yango na YouTube. Eza mabe? Mina mono tangi kombo ba itotanga ba kombo te motangi kombo alors te wana tangi kombo ya star wana la difficulté te na pesi kombo ya star wana nde mais ya pasteur te na pesi ka exemple ou bien akutani na JB Wera n'importe quel star osali vidéo moko na ye parce que beaucoup tanaki peut-être na beaucoup tanate aux occasions okutana na circonstance moko boye osali vidéo na ye et puis ocheli bisongo na ba réseau na yo na ba Instagram na yo et tout ça là disons que nakutanaki na ye eza mabe eza malamu les bassesse
Et ça va sentiment à mokili. Côté le Moussala Nzambe, je regrette si un homme de Dieu peut faire ça. Ngai na kota na grand hôtel na kuta na héritier. Héritier na batune balanda ndenga. Na na za star, c'est ngani za star. Na suka langwa bina sambela pona ya betinga matolo et puis na sambela pona. Abeta yo quand même matolo. Oui, et puis je veux que mon païende soit il fallait autant to wera. Nda kuta na pasteur mo sepela. Asala pena selfie alobake, bota na kuta na pasteur na pas moi mais un pasteur ne peut pas faire ça. Non non non, c'est faux. C'est un père pastoral. Vous êtes tata. Yonde faut soit mono basepeli. Non, en tout cas, je connais beaucoup de musiciens. Oui, Salema, ceux qui savent na yo kapena landa bilo mususu. Les erreurs très graves. Un homme de Dieu ne peut pas s'emporter comme ça. Bible zoba et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, les sentiments de Jésus, na monara Jésus était qu'on craquait derrière bateau, bazaï qu'on régnait derrière, il contredisait même, azo contredire benga makasuki banani atangwana. Donc voilà. Erni ote aye tango komiko. Bon, je ne sais pas. Mais pasteur, j'ai dit en balobi que moli monanza me mingi mikolo eza na direction à Funa. Yo peut déjà 8 mois parti mo na Funa kuna pona kotonga parce que neti kuna ndi mutu action ezo kita pena yeso okite la côté wana. Soki Kinshasa ezala ki ba pavillon. Chango linga eza pavillon. Moa menga eza pavillon Funa et pavillon mabe. Évangile zo le kalelo buzo ba mingi elo ba mara kuna. Pavillon wana ce que l'église réveille ezali ezana autorité de lobby président Soni Kafuta il faut na ko sanctionner Funa wana te ko sanctionner ko tamiser nanu ko yeba nani azali nani azati ni les églises ni les cabinets ni les ali loge ni buzo bezana Funa wana yango bo comprendre te bato bele ba o ke fungola pe ka kuna et si ka on peut na kamwaka biso to côté ba Chine populaire bango population ezati bato atonda kuna ba utara ba kenda kuna ado c'est que photo eba esprit ni ça kuna quand il déjà sombi kuna donc to longwa koto to kende kuna to te tozana masina to ko kende so nzamba tindi biso toko kendeze sika menalo ba papora ba bizo ba mingi ele ka o remarquer ezaka bato akuna pourquoi ba pasteur akuna o baza pe ya vrai bon mais que bon raisonner petit pourquoi côté na bino kaka pavillon ya mabe trop ya loko côté na zando pavillon mo boye solo biloko e poli bato kima pavillon wana pavillon eza mabe en tout cas pavillon il faut qu'on investisse reconnaître na pavillon non reconnaître ta église morte cause la cause la bien mais je connais Fila na kolongo la Fila na Funa Fila église et ça la fierté. On a salué pasteur Atoms, na papa na bisonyo sur Roland Dalo. Na kolongo la bango. Bon, na bamsu ba rosa pe a bien peut-être na ebi penza ba komboté, mais en tout cas Funa basungango. Te Funa wana banda déjà limité mobimbati okoma kota ba bon marché à pavillon mo mabe. Ba bon sana. Relation ni nozana wana pasteur Dalo. Pasteur Roland Dalo ngaza mwana ya Roland Dalo. Donc pasteur Gédéon azali mwana pasteur naïe au mokili mumaba yebi soki na kena mission azo signé ordre de mission na ngezali Roland Dalo après la mort de mon père spirituel le pasteur Michel Barwani nga papa na nga molimo azala kinwate ya omoni mamba ba Kinshasa na oyi bangote et donc ngai na bandi osambela zambo na funate te funate si kama ba funa la c'est ça pavillon ba bela c'est la petit conseil ba tirer ba to bien ba bima donc pasteur Roland Dalo za papa na nga relation yango wana ya papa na mwana donc et je salue l'apôtre Roland Dalo et que je salue nazana papa na nga Roland nazana mentor na nga pasteur Safari Claude donc tala et batu ba yebsanga oui mais pourquoi na osani na église à réveil pour ba papa na yo wana baza batu ya assemblée de Dieu et tout ça mais c'est comme ça je suis comme ça batu so ba yebingai na pasteur Claude Safari il y a parole du salut que je salue papa Honoré et puis na papa Roland Dalo mon père voilà d'accord lelo comment on a souka pratiquement il y a émission d'ambition conseil nini oyo koko pesa ba pasteur oyo bazo dénoncer ba o bazana ko dérouter ainsi de suite nini koko pesa comme conseil en tant que serviteur mais sunganga otangela ngata Matthieu 24:11 ata tango verset zate tangela ngata Matthieu 24:11 na dukata conseil na kati nango et sunganga makasi Matthieu 24:11 voilà. Non, pardon, Colossiens 1:23. Colossiens 1:23 d'abord. Colossiens 1:23. La Bible dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Oh, il y a un Nouveau Testament. Ambo. Colossiens 1:23. Voilà.
Colossiens 1, 23. Oui. Colossiens 1, 23, j'ai lu au nom de Jésus. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Donc, Bananzambe, na mosala nzambe na bandimi, to demeurer fondé sur évangile oyo bateya biso ya Yesu Christ. Évangile oyo badina bala bateyi biso, évangile oyo papa kelani bateyi, évangile oyo ba verno bateyi, so to demeurer na kati nango to ozala bien. Et makambo nyonso oyo ozala te. Soki pasteur auti na base ya évangile oyo alors ça biloko bolo baté so mondimi pe aza fondé na base évangile alors se laisser emporter na bavant ozo aleloté. C'est le seul conseil na kopesa yango wana. L'isolo y a Mera avant de clôturer. Mera existera depuis combien de temps? Rosa Pasteur a depuis combien de temps? Quelles sont les activités que vous avez actuellement pour finir? Lelo, ça fait 15 ans que nous allons célébrer bientôt, 15e anniversaire depuis 2004 que Mera Zali. Merci beaucoup et Toza Wana, Nangolo Nzambe, Toza ko évoluer. Donc l'activité Zali fin de l'année en gros, Tobanda 21 jours lundi. Et puis, tu as la bénédiction du Père, tout ça chaque année. Papa Roland Dalo, le Père va venir. Tu as pasteur José Okoko ya Hollande. Et puis, na pasteur Roland Elenga Pointe-Noire. Tu as pasteur Godet, un pays. Tu as papa pasteur Honoré. Baya Pambola Biso, le papa Claude Safari plutôt. Baya Pambola Biso, des activités au Toza, on peut clôturer année na Nangolo Anzam. Pourquoi lundi Biso a besoin d'un numéro à passer par quel numéro? Plus 243. 9999 4 fois 22 757 plus 243 99 99 22 757 et bako mon abiso pe na ba réseaux sociaux na banini wana moyen pe sa publicité ezate. Ah, Gédéon Aigle TV YouTube toza wana na Gédéon Aigle TV na email bako contacter biso na gedeongongwanemo 7@gmail.com. D'accord. Ouais. Merci beaucoup, pasteur. Merci vraiment de répondre à l'invitation à Bisso. Merci parce que au Pamboli Balanzambe Mingi, l'éclaircissement, na conseil au Pessi Bango. Vraiment, tout ce qui a scotché na chaîne Nabino, vous aurez encore plus de Kelao. Il se pose en bête épisode de la délivrance qui est réellement délivré, affranchi et consort. Et bo zapete botika la wana nzambe na biso apambola bino nde tokutani mikolo mikoya. Bye bye.